Lisolo bandeko balandi tokomi bongo na suite fin. Livre ya bandoki 8e partie. Na kati ya classe tomona le professeur oyo azomona na kondima na ye tiaka nzambe liboso. Mbala moko totala Jenny akoti na classe. Na ba attitude na ba sourire à séduction. E bandi ba j'ai de main ke ba yo. Sans effet yo na bi osani nao. Tika nga yo na lobeso sani nao. Et si tu comprendre, eza misala moko ezo salama na ekolo oyo balataka pe bilongi ya bato. Azomona Jenny me misala zo sala eza lokola Jenny asambelaka te. Ndeti kaka Jenny abandi kopengwa. Azwa fimbu po balobi na Bible résister au diable avec une foi ferme. Moto a résister aboyi kopesa nzoto na sentiment. Merci professeur. Abaluki na sima na yeba keke balate ke longi na ye. Makambo nini oyo nzoka Jenny abatu te. Nzoka eza na ba sorcière oyo balate ka bilongi ya batu na kati ekole. Nzoka lisi azo trafike elongi ya batu. Ame mangambu na elongi ya mutu mususu. Alingi nde asukisa Jenny. Pona suka na ngwa boto la livre oyo bango bazoluka. Ye, Comment so oser? Courage ngo uti wapi? Maboko na ye beta ngai na fimbo na ye. Jamais na kotika epamba boye. Akende ngana sambwa zoba oyo akofutela makamba sali. Na tango bakangeli moko kanda. O bandeko soko yebi bitumba oyo na molimo. Ezalaka bitumba ya lelo esili lelo te. Solo bakenda kabazongaka. Mais frère nanga Zaché. Tango ngana bandeko sambelawa. Na yambi révélation moko o etali yo. Oza na kati ya batak ya ba démon ba sorcier. Nazo mona bango bazo tungisa bomoi na yo. Na gauche na droite liboso na kati na sima parce que na auto sambela pona yo. Zambe ako délivrer yo. Loba amen. Ndeko loba amen. Loba amen lisusu. Zambe ako délivrer yo. Sikoyo yoko sala boyi okosala na 3 jours ya jeûne pe ba prière ya makasi oyebi malamu oza entouré na ba puissance maléfique pe ba sorcière baza na posa baboma yo okufa mais ekosimba te na kombo na Yesu Masia. Alors kota jeûne ya 3 jours sambela pemba la moko oyo ezali kamba ko sekate ezali kamba sérieux sima makam na lobi frère oyoki ngai oyo nani bazonyokola boye nzoka nde Jenny bakanga kesinga na kati ya zamba yo yoka ngai. Est-ce que ça prête obimisa livre sikoto te azonyokoma okozwa te okufi na soni okoki kozwa vi na ngai ndengo lingi na kopesa mosusu te esi na pesa bomoi na ngai na Yesu okotala sikoyo ndenge na kosala vi na yo okomona liwa avant kotango na yo azikisi na moto nzoka nda komi prisonnière ya ba sorcière wapi livre okoki koboma kaka nzoto na ngai kasi jamais yo okoboma molimo na nga okomona kaka monoko na yo kanga monoko azopelisa moto ya kande peli mais nasali na bandenge nyonso nga na koki mais jusque là azoloba kaka te sika livre ezali toza na tente mpona obetela nga ba histoire nyonso nazosenga eza nde livre soit yo okokufa na ye nzela moko mais sikoyo mama na ngai mais nga na yende pa na yo opesa ngai banzela moko a bien na sala pona zo livre wana sala nyonso lingi yo sala kaka ye aloba tika ete mikolo na yezala ya pasi ayo anyokoma secours ezala te nzoka bazo torturer bazo luka livre na bango moto moko azonyokwama tolanda moto yo bayebisi ebo epa ya pasteur frère Zaché ke bandeko na ngai milimo satana eza kokanga yo ezobundisa yo ya bandi koloba jeune ngo talinga est-ce que moto nyonso fa jeune kaka na kilabile batu baboya jeune bandeko balukaka ba raison
kokila bilei yela moto nyonso te. Oyo nani te? Oyo longia Jenny. Oui, mademoiselle, vous voulez? Directeur, ngaye yote. Hein, directeur maloba muke musala nde belé. Mais ni lengo boyko. Na lobi elo nyezo so. Na biki non sa directeur. Tela yosa directeur, yamba mbangu kaka directeur. Longa bima na ngai. Force à séduction. Alobi bien le diable a menteur. Satan le motalokuta na kombo na Yesu Masiya ngai te. Sans effet. Satan motalokuta okokosa ngai te. Nzoka force ya ba sorcière ezo combattre sikoyo nguya nyonso ezo belela kombo na Yesu. Babandi na directeur. Bake na frère Zaché. Quand frère Zaché akati na prière. Webi mambazo sala. Alors que balobi 3 jours okosala jeûne prière. Ake kolanda loso azwa sombaki na malewa na madesu. Atali gauche na droite soki directeur azoya tote. Abandi kokota loso na madesu. Aboyi kutu masolo ba jeûne prière. Voilà bato mosusu bazangi botosi na maloba basali na Nzambe. Ndeko lingi solution, moboyi kotosa maloba oyo komemona solution. Alors que Bible ezoloba malamu. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Bonjour classe. Bonjour messieurs les directeurs. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Na classe baye kotuna. Wapi Jenny? Bonne question. Moko zate. Natuni Jenny za wapi? Directeur. Asa awate na classe. Ngako tunayebika kende kotala na bureau. Est-ce que à côté qui awa yenta? Kalamingi te, est-ce que le kia wate ayete directeur? Et longelata ki Jenny abandi ko se défendre. Boye bisaye soki kaka mona nyawa. Aya kotala na bureau. Est-ce que c'est clair? Bakomi koluka Jenny. Po elongi wana ndeke ndeki koluka epengu sa directeur na bureau na bango. Alors que na cour Jenny za teto yebi bakangie singa na zamba. Eza bitumba o ezonukama entre batu bazoluka livre kindoki. Na bae bazokumisa Nzambe na kati na école. Pour façon comprendre, à sentir que ça ne va pas quelque part. Abali ko bonde la Nzambe. Eloko esengeli to yeba yango. Esika nyonso mwana Nzambe azali. Azalaka solution esika batu bakangami. Parce que Bible ezoloba malamu que vous êtes les sels de la terre. Yondenge nini mwana Nzambe obombaka bonzambe. Obombaka puissance, obombaka sagesse, obombaka gloire ya Nzambe kati na yo obimisaka te. Botika yake nde sikoy. Bino bolongwa wana koma sa koma hosti. Awa eza combat spirituel oye monani na révélation. Ye moko mimoni aza kotelema liboso ya ba sorcière. Sima na bango bakanga Jenny. Awa eza nde délivrance ya Jenny na monde spirituel. Batemo bazoloba jamais ozo mériter liwa soko tie makolo awa. Ote na yebi Nzambe na salelaka. Bitumba oyo eza po lobikisa Jenny. Voilà moto nyonso yeba réalité ya monde spirituel. Esprit ya mutu eza vrai problème ya mutu. Nzoto elakisa kaka oyo euti na molimo. Nzoka azomona na révélation ndenge bakanga Jenny na singa. Voilà ndeko lobi yo mona na Nzambe olakisaka exemple te. Partout sur la kabatu bayebaka ote. Alors que yo ndoza na solution ya bato. Yango ndeko avant sambela Nzambe malamu. Mimona yo moko kozala compagnie te na moninga. Prière na yo eza ya yo na Nzambe. Foi na yo eza ya yo na Nzambe. Manifeste Nzambe ozala moto mosusu. Tango amoni makambo yo abandi kosambela susu makasi. Voilà Nzambe aza ko utiliser mutu moko na kati na école. Balandiye. Oyo nani Jenny. Akomi makasi Poto yebaka ye mwana na Nzambe. Me ba makasi akomi nango bana mibali misatu bakanga ye. Réaction tela kaka boye. Manifestation force. Oyo nguye mosusu nguye ya yete. Mwana mwasi akwesi bana mibali misatu na mabele. Oyebi ke Jenny to yebaki yete. Seke balati elongi to yebi déjà jeune na bango. Ba se retrouver moko salali mikali kali. Alamuki te.
nzoka pona kokanga ndoki fosa la pe makasi mbango akimi na sima ndaku nzoka zaki ko utiliser longi na ye azo kengi de la abatami na sima moto azate transformation omoni longi alisi azo bebisa makambo nelongi ya Jenny ye wana tamboli botika ngai te kanga monoko na yo naloza sele lokote kanga monoko na yo avana kango wana monoko ça ne va pas la tête ngai na ko tolérer te buzoba boye et continuer comment ça comment hostile yo osali ba mbebebele obomi ba na classe obomi ba senior okotelinga na bureau longo la bilamba esili na esili lelo ngai moko personnellement nazo sukisa yo okokate na bia simato peso de la police alors longo la na bi memaye akene na bureau na ngai pardon c'est la directeur c'est la intervention botika ye yes innocent bayoki ye yolobi innocent motaye na bureau na nga ko fongola bilamba na zonzoto fele abomeli biso ba na classe ndimela ngai directeur na bi makamna zoloba mwana mwasi oyo eza Jenny te oyo awuti kosala bambeba nyonso bozotanga mais yongo liboma toni nango moto oyo na miso batu ozozwa kaka ngambu na ye na bandi ko comprendre poni balongola ka one kolomba liboso na comprendre tala ndoki azosela elongi na ye nde po akota confusion asala misala mabe Zambe a utilisé nga na mone on a révélation na délivré ye ce que ça bongo alors la kisa biso Jenny oyo yaki kokotela nga na bureau pe oyo bomaki mo na classe awa la kisa nga ye bimisa ye aza wapi tala ye yondoki yenda za ndoki nekolo oyo mbano bango batali boye bamoni elongi ya lisi yenda za responsable ya liwa ya bato nyonso na ekole ye bakangi Jenny na kati ya zamba mbeba na nini aza na poste de défense comment oses-tu yo otelemeli ngai expose ngai moto epela bitumba ya molimo ya fara na moi makasi lisi apelisi moto ba comprendre siko vrai misala na ye Bible zoloba que les méchants prennent la fuite sans pourtant qu'on les poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Bango nyonso bakomo yeba nzela ko kimela po bakimi na no jeune prière. Frère Zaché akota ki kutusanya malewa. Alobi jeune prière yela babino bisote. Ngana za pasteur, ngana za mondimi. Ndeko keba oboyi kotosa maloba mose na Nzambe. Oza pe kotosa Nzamba ngote. Azokeng di la po kima. Tango babondeli ya kimi. Liboso na yepe mibale babimi. Okokima sikoyo te. Osokoma moko na biso. Yopo koti na bitumba oyo. Zonga kuna. Moto epela. Balobi bien yope sokoti na mulongo na biso Nzela kokima awa te sikoyo te. Na bitumba oyo yope kozanga te. Nzoka ba sorcière ba réunir force ya batu nyonso oyo bakoteli. Esi ba lata frère Zaché bandakala. Yepe azonga akota bitumba cha maboko. Omoni ndenge Satana o ignoraka ye pourtant yazalaka toujours organisé pour frapper. Pour beta pour sala mabe. Ba comprendre sikoyo moto azo sala boye. Bilo soboyo kangai esenge to sambela to sela foi na biso na prière voilà ba s'organiser pe bango na kombo na Yesu balobi arme na biso c'est la prière tango za ya ko sala ba aventure te oyo nyonso ayebi ko sambela na kondima na ye asambela bande ko sikoyo na ténèbre na lumière awa na école etikali makamba ko tangisa bana te ezali kamba ko bengana Satana ozo lata bana classe ba bengana force ya sorcellerie o elati bango yoka awa tango ekoki poto posséder tozo eloko ezande ya biso bokende bo conquérir bo gagner bozonga na livre ya puissance bolakisa mawa na moto te akotelema liboso na bino boma moto nyonso oyo akotelemela yo balobaka pe na likolo na mituna bino nazotikela bino puissance
nguya mosusu pe nguya oyo elongisa bino. Monde de ténèbres bazo bongisa bitumba. Bango pe balobi bazo kende sikoyo koluka livre na bango. Bande kotika na seka. Bible zoloba que ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Monene na nzambe na yo eza oyo alonga pe akolongaka. Yango oyo aza na nzambe azala moto nesengo, azala moto oyo azozela victoire na ye. Bazo bondela bazo belela nzambe. Bango pe batala boye aye nani wana frère Zaché na kombo na Yesu ki akitina se. Oyebeke ba sorcière balati ye. Aye pe na likwangola boye asuka na kombo na Yesu Masiya lala na mabele. Wane talisi biso ke baye bazoya na kombo na Satana. Bazoya na kombo ya destruction. Bazoya na kombo ya sorcellerie. Bazoye bate oyo azakati na biso. Il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Jenya yena pema. Ayena pema. Bango bazo sambela. Moto abiki yeyo. Délivrance et uti uta na zamba. Monguna kiti. Ye pa zangite. Ye pa bimi. Wapi livre na biso. Lumière na ténèbres. Eza ne lo côté en commun. Malamu. Nebisa yosa na jar nangate. Olingo kufa. Olie obimsa livre na malembe. Yeba ke lumière eko gagner. Likolo na ténèbres. Soki obwaki. Kindoki na yote nazobe la moto na zambe likolo na yope osokufa. Ndeko kosakana te loba kaka. Parce que tu dis que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Na kombo na Yesu, bango pe renfort ye, babakisi 4 sorciers. Na misu na bango bana classe bakimi. Ye pa beleli nguya. Moto. Voilà, ngambo na ngambo, nguya na nguya. Mena suka tu dis que moko na longaka. Jenya kali ye moko na kondima na ye. Voilà pourquoi ndeko nanga yeba Bible zoloba bien. Résister au diable fait qu'il ne soit ferme. Yozo kima mbangu liboso na Satana oboyi ko résister. Elika koloba ke osangi kondima. Eliko loba ke awo bangi monguna ndazolonga. Bakwei pe bakiti. Liboso na bango bakamwe. Force ya bandoki. Na lobi. Na kebisi bino. Na kebisa kabino. Boza la libanda bitumba oe boboyi. Bino bobangite. Bozo yoka na kati. Bokoti na kati mission suicide. Na promettre bino nazo panza bino bokufa. Okosi. Lukuta. Na lobe okosi. Même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que lumière est gagné et kolonga ténèbres. Payé ba ke li ténèbres côté le matin. Na kombo na Yesu. Kombo moko toyebi. Bango pe babakami. Ngambo na ngambo babongisi bibundele bitumba. Mena ndimi na suka nango moko kolonga. Ngambo moko nde bazana victoire. Moto. Bango na ngambo bakoi. Eza liloba suka tende kokobanga te. Liloba ya suka nanu te. Fara entre lumière na ténèbres. Na ngambo zambe na ngambo Satana. Oh na lobina yo. Ekomami. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Moto. Oyebeke bitumba oyo eza ya suka. Oyo elongisaka bato o bazana nzambe. Epa ilisi avandi. Epa itata na bango azalaka. Mosali na nzambe aye. Oh, bango pe ba comprendre que ça ne va pas. Mbala moko livre eza kopela liboso ya ndako. Tala bashara ba livre oyo nanu na mona te. Vi nanga mobimba na ibi livre sharo te. Abo? Oyo eza incroyable. Eza étrange. Est-ce que au simba ki yango nzamba pa alimbisa nako simba jamais livre ya mystique boy. Nani afandaka na kati ya ndako na yo. Kaka ndeko nanga mobali na mwana mwasi. Siko baza wapi? Ndeko nanga voyagaki. Mwana mwasi aza na classe. Livre ngo nzoka imonani. Est-ce que mwana mwasi ya ndeko na yo azaka na ba comportement moko étrange? Te mon père. Poni nako tuna nga lelo.
bana lelo bazaka compliqué. Ah. Memanga place mwana wana zali. Likamute. Lakisanga itokei. Révélation na mosali na Nzambe. Alobi memanga sika mwana ya ndeko na yo azali. Azolobela nde lisi. Nzoka Nzamba azokamba ye nde bisika bitumbe zali. Et voilà nzoka Nzambe ayebi ko répondre na tango malamu. Oh, c'est vrai. Bible zoloba que il y a un temps pour toutes les choses sous le soleil. Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Nanya kangami jeni. Nakati Zamba. Azo bimisa livre te. Alobi pa yebite. Ba continuer ko torturer. Bimisa livre sikoyo. Tala, kozala kutu te tite lokola nzinzi oya zobalandaka ibembeti bakokunda bango. Livre za wapi? Ndimela ngai. Nayebi na nga te likamba livre sike ezali. Tiko kosa. Webe soko continue kokosa nazo memo na liwa. Na kotu na osiko pona mbala suka. Yebisa nga livre za wapi? Pe batela bomo ina yo. Soki ondimeli ngai te. Malamu bomanga kaka mbala moko na kufa. Moto moko azonyokwa mapona livre yebite tike zali. Jenia bato alokota livre yango pete. Amona yango pete. Alors que livre sike zali te comprendre. Tata kulutu amemi sango mokonzi n'école. Aye kola kisesika mwana tangaka. Esika lisia tangaka. Ndeko. Ah, est-ce que basa na congé? Te nazoka manga pe na moni silence kaka boye mon père. Te tota na kati, bakosa na kati. Hey, révélation landa. Kake beti likolo. Elembo ya kola kisayete moto mokaza na danger kotoyi. Intervention uti mapata. Zamba bandi bishishima. Zamba bandi kokotela oya za na raison. Nzamba bandi kosala pona innocente. Lipata indi pe kake panzi bandoki. Présence ya mosali na Nzambe. Voilà moto memaka solution. Amemaka solution oyo Nzambe alingi asala pona yo. Yango oyebi koyokela mosali na Nzambe osali malamu. Oyokaka oyo bapesaka o lokola ba instruction osali malamu. Ekole yango sui batamboli baluka soki nani azali awo. Nini yango bazotala wana? Nzoka moko azobunda na molimo. Mbala moko sango mokonzi a comprendre bitumbe ezalaki deja. Mosali na Nzambe oyo azobondela bandakala. Alembi te bango nyonso kuna na se balali. Oh, nasunga ndeko. Boyi malamu. Est-ce que nakuta déjà nelongi oyo? Likambo te. Nazali directeur y'école. Nga batini nga sikoyo. Nga tata kulutu na ye. Tata kulutu mwana. Ngai nazali sango mokonzi. Nazali na kati ya paroisse. Ah, yonde merci. Yeba ke tozela ngambo awa. Mais nayebi ke Nzamba zokangola biso. Nazomona. Présence na bango awa ezali kasi eza pamba. Mibale basangani bazosambela Nzambe pe bazokumisa Yesu Masiya. Ebokei tata kutu azotuna te po amoni bibembelali. Azobenga ngo deja bibembe. Amonika batu balali baningana te. Bango nyonso si balalaki sous l'effet ya bitumba ya molimo ya lumière na ténèbres. Voilà moto abongami te. Akosana te ke non na kombo na Yesu akobunda na molimo. Kokosana te ndeko. La bonne préparation ememaka victoire ya moto. Vina yo ebongama pona bitumba molimo batela yango. Sima bake wapi? Libondeli oyo nde yango tozozela. Bible zoloba. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons.
à mon nom bakobenga na milimo mabe yangwana tozomona misala ya baye oyo bandimi kaka ndenge pe yo ndeko so ndima tala misala ndenge kolanda yo. Voilà pourquoi kondima na yo ndezo kata likambo liboso bitumba oyo eza ba français milai na yo te eza mayelo zo na classe te ndezo telisa yo victoire na bitumba oyo eza nde kondima na kombo na Yesu liboso na bango batali likolo ba sorcière bazokita bango na pe ba yepo babundisa bango mende kotika na seka na seki po moko ndalonga moko alonga eza nde Yesu Masiya oyo asekwa kati na bawei na ngambo po na Nzambe na ngambo po na Satana bango nyonso bakiti na kombo na Yesu Masiya yo oyo bongwani te o Zambe oza le même hier aujourd'hui éternellement Zambe nanga na tango oyo na beleli nguya na yo par ta puissance ô Seigneur Zambe tika ete molimo nyonso ya Satana oyo nyonso azako kumisa kombo na yo te na tango oyo abebisama akufa apumbwe akende abunga akende mosika na kombo na Yesu Masiya Zambe na nguya na kombo na Yesu Masiya na beleli yo Zambe nelonga na tatoli elonga liboso na ba démon ba sorcier to tatoli elonga po yo za Zambe oyo keli likolo na se oza Zambe oyo yanguya oza Zambe oyo bongwani te les mêmes tu n'as pas changé hier aujourd'hui éternellement Zambe na bomoy Zambe na nguya Bible zoloba ne craignez pas ce que tu le corps et ne peuvent pas tuer l'âme Zambe na ngana pèse merci olobi voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Zambe kumisama, Zambe nanguya, na likolo, na mabele, na se na mabele. Kombo mosusu pesa melibisote. Kombo moko, kombo na Yesu Masiya, kombo nelonga. Tika oyo, ezala elonga, na kondima totie pai na yo Zambe, au nom de Jésus. Nani wana simbi livre? Livre bimina maboko ya lisi. Eloko bayelaki yangoy asimba livre ya puissance ya sorcellerie asimba livre ya puissance au nom de Jésus kolo na biso to bebisi misala Satana na tangoy mère supérieure abimi awuti mosika yepa boto li livre poasenga ki baluka livre bawela nina lisi pona livre bilonge komo baka mebele boy na livre na maboko comment osez-vous bokende kokota likambo na ngai bino boye ko sinende liwana bino boye biango na banga kama loba ya Satana tendeko yeba Bible zoloba malamu car l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite penanebi oyo alongi sangai alonga mokili na kombo na Yesu Masiya tikaite yo molimo mabe zonga na bisika bikauka na tango oyo Zambe na nguya abebisa atumba aécraser toute force de l'ennemi penalobi à la mention du nom de Jésus oyo azali pe akozala kaka l'alpha et l'oméga yo la mention de son nom tout genou fléchira bolobaka ebele pamba na bangaka baloba te nandimaka bato na baction na bango natalaka moto te o alobaka ebele monoko ezolobaka pamba. Voilà guerre ya suka affrontement final mibale na Nzambe na bango batelemeli mère supérieure ya monde ya sorcellerie asimba livre ya puissance alors que na ngambo pe Bible bango pe bazala ngo na maboko roko riekeke shika bobo rekete shokoro roko rika baba Mario keke sheke roko na kombo na Masiya na kombo na oyo epesa bela biso likolo na nyonso na likolo na mabele pe na se na mabele na ta kende libela
bunga na bengani yo nisika oyo bima nisika oyo tika bana na Nzambe tika ekole oyo kende bunga na kombo na Yesu Masiya sors kende sors malobebele mebande ko tango eza nanu tozozela tango esala bikamwa emonana délivrance esalema puissance emonana. Voilà épreuve ya puissance. Oza mona na Nzambe prouver koza na Nzambe ya puissance. Abeleli Nzambe oyo atonda nguya l'omnipotent. Abeleli Nzambe oyo aza capable ya kokela mokili na maloba. Abeleli na kombo na Yesu Masiya. Eloko ebomaki ekolo nzoka puissance ya sorcellerie. Mais ezalaki na mokolo oyo esika nde basali na Nzambe babelelaka kombo na nguya. Esika nde sorcellerie nyonso esili. Esika sorcellerie nyonso elongami. Voilà mère supérieure à Kiti. Malgré présence ya livre mais bakoki kombo na Yesu te. Jamais bakoki kotelema liboso na kombo na Yesu. Nasuka nayebaki moko akokweya. Moko akokufa. Nayebaki moko akokenda akobunga. Nayebike mosusu akokumisa Nzambe. Nasuka moko ndalongaka moko nda akweyaka. Enzoka nasuka nango toyebi. Kombo na elonga. Balongi na kombo na Yesu Masiya. Oh, kembo na yo Nzambe kumisama. Dispari. Nzambe merci pour la victoire. Zambo longi sibiso. Zambe kumisama. Kolo zwalo kumu. Ope sibiso nguya. Pe milimo na satana ekei mosika. Oh, telema. Mwana mwasi telema. Sikonde lisia telemi. Ekomi délivrance pe ayebite seki makamni ne salamaki. Asutuki amimoni directeur na ngambo. Sango mokonzi na ngambo. Voilà. Atako butu eko yindaka molai suka nango tongo ekotana. Captivité ezalaka mais captivité esilaka. Eko maka délivrance esika peto yebi innocent ya batu. Azalaka na livre ya bandoki te. Bakangai na singa na force ya ba sorcier. Likambo tikali ba délivrer ye na innocence. Voilà tela moto moko susu abiki po asimbaki kondimati na suka. Asedaka jamais na volonté ya ba sorcier. Malgré menace, malgré torture. Et nyonso wane salaki eloko te po wanga na kombo na Yesu. Jenny alongi tina suka yepa kufa te. Et na kombo na Yesu akokufa pe jamais. Baeko bikisa ye. Esika kangamaki na boloko. Ndeko mwasi oza libéré. Tu es libre parce que Bible zoloba quand le fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Voilà koyemba kokumisa Nzambe. Voilà monene na Nzambe monani. Baye bakangami basu délivrance. Sorcellerie nyonso ebungi pe kimi na école. Basali na Nzambe baye na libondeli. Na suka balongi pe bitumba. Et voilà ndeko. Soki oyebi esprit. Eza esika obomba ba trésor na yo. Esika mde esengeli obatela bomoi. Sima nango ba misusu batelemi. Bango nyonso basutuki. Balala ti balamuki basutuki. Nzoka Nzambe moko. Nzambe ya délivrance. Auti ko kangola bango. Frère Zaché pena likwangola na loboko. Voilà monene ya Nzambe oyo ayebi kosala délivrance. Na baye babele kaye.
Voilà kombo na Nzambe kumisami. École euti kobike la délivrance. École, enfin, échanger histoire. Occupation nyonso ya force de ténèbres lelo esili. Yango ndeko tele sika nini yotsaka Nzambe na bomoi na yo. Soki banda lelo okozwa décision. Omona makambo ekokisema na bomoi na yo, banda kopesa bomoi na yo na Yesu Masiya. Sima kende kozwa baptême na lingomba na yo, sima banda koyekola Nzambe pe makambo nyonso emonana esalema na bomoi na yo. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Nzambe apambola bino.